Bongo te awa tozali na cheveux lokola bato moko baboya biso lokola toyebani te paka yango bato ça jugement tanga jugement c'est na kuta te il faut que lobela nyonso eza na kata quartier na yo ouais lokola na Sodome na Gomorrhe mai tondaka vraiment leki a nyonso côté tina bato ekoma lokola ebale vie sociale ndesaka moto aza na vivre ata na 200 300 400 ayebike na 400 francs na osomba fois 200 ya 50 fois na bula kosuba mais asubi te mavandi na liputa azosumba po ekangi jamais wese zali ya buza public basaki bon kozamboka fati ko sali pona ya sika obi mtosumba nini soka sumbi aboki na chasser après so mo yezu yango esane solo koya c'est qu'il faut basela to mo yezu comme nango bureau mais bato ba mo kosumba na gai mobali boya sumbi bato ba yoleka bazomona moya kutu ya olia tui babwaki ba poubelle na bango na moya kutu ya olia ezate solo ile kama kasi kombo fazer kombo na ngai fazer. Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à tous les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. La chaîne Abisso, il n'y a rien que la vérité TV. Ce qui est première fois au la émission Abisso s'abonner, cliquez cloche et la notification pour Oratakaba élément Abisso. Voilà, Balandigno, il n'y a rien que la vérité. Toza a bon na Pakajuma au Boka Pakajuma. Le toyo solo la plus surtout la population vit que tout comme nangonga yambula, toyo ba nenge ba vivara awa nangonga yambula. Nangonga yambula toyo ba ceux qui n'a Pakajuma ba vivara bien. Ceux qui n'a Pakajuma ba vivara ndenge ni ceux qui mbula et bandi nembule bandi boy. Ceux qui ba dindaka. Ceux gouvernement et darabango Tomi ko solana on a noko na biso toza awa toyiba masolo ndenge ezalaka mbote papa mbote ndeko papa cameraman tout ça no mki babingo na kombo babenga na kombo ya fazer kombo fazer kombo na ngai fazer wa kombo botama na ngoto ni kombo na ngai o mokile suna manga itaki fazer OK pas fazer okitama mki awa ovanda précisément a toza na wapi pour éclaircir balandi vandi na quartier limité na commune limité quartier Pakajuma na district ya Mwamba nazali awa toujours na quartier Pakajuma koto makambo zali ya makasi na ebele tozaki na condition ya mibi basili mais tokomi na condition ya mbula azobeta na baterase oya minene onata sala ya kala c'est là pardon na moni ozo ngaka koto sala ndeko ozala bien expliquez biso osali combien de temps na paka na botami na Pakajuma na koli na Pakajuma référence na ngai Pakajuma da umelivement nazali descendant autochtone ya mabele oyo ya Pakajuma baotu baochi bamboka bakuchi ndengai na Pakajuma. OK tokomi na ngonga ya mbula bo vivara ndenge ni poto mona bandako plus surtout on pas cameraman je la biso moke batol bo vivaka ndenge ni mbula e bandi boy mbula a ndenge bandi esengi likolo moto na moto asete buye na mbongo na ye batol les habienté moi ba pêchement mais qui façon ba papier toi son batoli yemoko abongsa ndako na moyen de vivre na ye baganso sable ya lopango bazwaka batswana ngote il faut bango moko ba locataire bazwa mbongo basomba batol mais soki bezate ba mai betaka mbula lopango za secret ba mai tambolaka sikotela mandako ba michopi bazokotela bana mwana kulala na se ponche yaka ya muke moi iska kaka akusala nini seki mbule kozwa mwana kubela makambo se belé na kati na mabele soki ngomo na koto fito kontina mai o tika se to refaire leki zena sima ya ndako oyo boko mona ndenge consommation ya nie na bana mai tango mbule so beta izo na vikiti na lopango olobi consommation nini ya mai ya mbula na banie ndenge zo leka na lopango ekotaka to mona koto tika se ndenge mai ezo bima na banie donc voilà expliquer bisone ba vivara awa après ça banda ko neto mona ya batol batu baluwaka to bapesa batu gratuit de awa eza ba propriétaire lopango bazali batu bazali lokolo lopango azali batu baluwa na ba combien wana eza ça dépend ya mutu na ndako la msunda ko 36 000 eza ça dépend na bango mais eloko na conseil faut mona koto yo nini mai ebushaka batu omona yango
po ezala bien. Ouais, tokoma wana tokomona à part ça to meka koyeba banda ovanda awa est-ce que gouvernement ayaka awa koyede bino? Ah, gouvernement ayaka te po ayebi biso te. Gouvernement ayaka te po ayebi biso te. Ça entrer précisément wapi? Ah, tout ça précisément na entrée na biso ko tout moni terrasse e bushaki. Tout ça toujours na entrée ya nzimbi o ebimisi kala mubanda matete yolo mombele ngaba wapi tu rivière ngwango ozomona oyo mais bisika e bushaki wana ndako na ye aza awa il faut bafongola ye po abima awa akende tina ebale po nzela pesa la calme mais awa na ngambo kuna je crois ande moteur azoboka basalite azona kisasa azoboka ngona sima ya ndako ya bato ndako yango bazali bana bazali mais bana bazobela amaladi e komate na bio solo o bazozwa na ba dégagement mapango ya bato il faut l'état congolais azula bango solution baluka kosomba uswa se baleto libongo moko bo ebwakilaka bango biloko na bango po mboka kotaka na biro ba eloko mo wasala biso ate apena omona ba salité zebeli ah ouais salité ya kozala te ndenge nini elanga yango oyo tous les rivières ekangami mai ezotola te c'est que ba mai tu ba salité nyonso efandi na se po nini mai ezotola te soki mbula ebandi mai nde ekotosa ba salité oyo mais na moment oyo na mbula ebandi te baike bazala bandako na bango ya pembe na rivière suka na bango za nini baike nde banani baike nde bato population lokola biso nyonso nous sommes les Congolais tozokufa totala. Est-ce qu'il arrive déjà à revendiquer droit na bino bobimi ata 40-50 personnes bokena ministère par exemple il y a culture vous comprenez bokena ministère il y a culture ou bien il y a environnement ou bien il y a santé boké bo réclamer ba mam o bo vivant na paradjuma et arrive déjà pour réclamer ba hôpital ezali ba responsable ba hôpital bazali si place bangonde ba kokende kolobe na ministre ya santé ba responsable ya quartier bazali bangonde ba okepa gougumesse na commune ba kopesa d'olias que ya quartier ningo vivre un gars individu comme moi faisait donc courage wana OK na tribunal to pas et pas un soitement on soit c'est pas ya gougumesse ya commune akoyamba ngana ndenge nini e ko bana ndeni pona koma wana ba kotisa ngai il faut pas konzi ya quartier ba localité toujours localité ça ka te ba so malopang o ekata mettre o so jugement tanga jugement c'est na kutate il faut que lobela nyonso za na kata quartier na yo ba di quartier bazali ba maire quartier bangonde baza bato ba lobeli ya liboso na kata gouvernement o l'état congolais ko yoka bango Jantina bikin bopeto bopeto boki ko se mobiliser te un samedi mo bobandolo na ba salité après bobeleli bango ba na car bobwaki na kati ekende na mboka nanu ya Jantiningo bila kuna koto bazoboma na bateke na bayanzi asilisi yango te bona kisanda ko sisa yango na mboka na yemoko koto bazoboma mama papa na machette asilisi yango te bongo na kisasa na kata capitaine na ville nde ya ko sisa salité ya kisasa eza collaboration azana ndeko na mwana limité azali wana je koko mulumba collègue na ye apesa ye mayele oyo limité ndenge limité ezalaka ndenge mabe ezalaka ndenge itinéraire nini ezali po tolongola salité na Congo collaboration nde esalaka kosangana bomoko eza wapi papa na biso Kisekedi mulumba akufaki atikaki biso abi bomoko bana papa moko mama moko mais lelo bokomi kotia fati beto ba poisson moko boye ami boma azaki na mandat wana na yaki asali 2 ans ya pamba atamboli ba poto bino botike na sima bosala le côté bopesa ba charge bolobela ba congolais nyonso to telema to bundela Congo on est ensemble. Donc voilà, merci, on est ensemble. Neolanga mobile comment on boza âge nino na 16 ans boza 16 ans au vivre ndenge ni na basalito après les aboyi sopo na basalite o to vivre na basalite o mabe makasi ova na ovandi na musika prendre to abo to fai na paka juma mbana ya liboso na bande moto na oyo kaka babwaka babaka ba poubelle na bango awo siko kova na ubia ndako moye kutu ya olea so mituka na bango na kutu ye moye kutu ya olea isate moye olea te poni pas solo ele kamakasi po ndi ya boto yo mo kutu o mona ndenge basaliteza moye kutu ya olea so babwaki ba poubelle na bango na moye kutu ya olea isate solo ele kamakasi ata ba mike ba ko ka boye na paka juma batu bakufie basalite ka onde ezo même so ba malade na njoto. Donc voilà, balandignon c'est rien que la vérité. J'espère bozo mona kaka, bozo mona salité ezawa. Donc bozo a toujours connecté na
Rien que la vérité TV avec votre humble serviteur. Oncle Pépé, caméraman, balou langa image, hein. On renverse les aux langa na moi tinel wana ningi ba salité ezali. Donc voilà. Bozo monaraka voilà, on est ensemble toujours. Na ibsa bino biso kitara sur terrain. Biso to la sarabino ba image oeza ya solo. Mbote papa. Mbote papa. Olo ba mama kasi. Mbote. Tala kuna. Ah tout ça précisément. Ah toi na quartier paka du mana limité. Première rue. À place de Zasiko pour la terrasse où tu comprends les terrasses. Zela non on a tout na question. Mbo les obanda. Tozo mona salité makasi awa. Bo vivara nengeni. Ah, ko vivre le roi na Sodome na Gomorrhe. Ma etonda kavume le kia nyonso côté tina ba et comment le roi est balé. Il est qui ba terrasse à nyonso pona aso e bouché. Et comment ra inondé ma etonde le kia nyonso côté tina banda. Abino comment ma e balé. Pour la terrasse. Donc voilà pour la terrasse comment on a nebo vivre na pas si beau. Eza ya leloto ya kala salito. Ya kala ya leloto ya kala ba kipana ba ote ba député ba yaka ba kala na loyenge. Ba betara ba match mbe pa ba beta ta ba tubwe. Ba yaka te. Ba député so na paka ba député bazalaka so bazalaka te to éviter. Mais bozana bat obo vota. Ba bazali mbe ba kipara ate. Apa ate ezebele. Ezebele apa ate ezebele so matiti kuna likolo kutana ngovuma pasira nyoso passe. Donc voilà papa caméra bien dans la pembeni ko kena mo msika ngate message no lancer na gouvernement na biso. Message na lo barara mokonza mboka atalaka place yo. Atalaka place so ye moko alobite c'est que na ba nyoso mutu aloba te. So imo fatia lobite na ba nyoso mutu aloba pe azate na ba nyoso imo koloma kamba loba pona ba baya so ya lobite c'est que ata moko ta aya donc ba député o bo vota wana pour 2023 pe élection ezali bo voter bango kaka ebite pona na ebite o ka sala ka lo bien tu voter o Baya déjà. Tu baya biso déjà. Donc voilà, mbote papa. Mbote. Mabinyo na kombo. Comment on a sous-sol. Sous-sol. Ah, tu as précisément na pas Juma. Ah, on salait déjà combien de temps? Ah oui, avant moi, la seule roi 3 ans. C'est 3 ans mais pas sous tout souffrir fort. Vous souffrez est-ce que vous bêta déjà le collé, vous belé là déjà ba autorité. Ba autorité ba ya toi passer le logoté. Basala bango logoté donc tout souffrir ma casse. Na ba solo ba nye ba nini ba nye côté ba tutina ba parler. Et moi to ki mata bandako. Bandako on komona bandako ba tol bo futa ba combien? Ndako boy to futa ba 50 000 par mois. Ba 60 000 ça dépend par mois. Né na ngobani. Donc voilà comment est-ce que salité ya boy bolobi bobélé là déjà gouvernement ba réagit ça raté. Apparemment c'est comme si ba yoka bino na sangwa mabe ou comment omine oya paradjuma sangwa mabe mo ba yoka biso na ngote sangwa mabe mo ezate o balobi paka a kuluna kindumba donc yango bati ba isola bino mo muki pour la kindumba ezana partout kuluna pesa partout yango wana ezana ka ba pour la autorité ngo bakipana bango ngote bakipana bango terrasse te bani. Donc message ni ko lancer lisusu na ba député au bovotaki 2023 yango élection message nous ko lancer na bango. Mes chers aboué baya ndé basa la biso ka dal ya munene banini poto à l'aise abon ça biso terrasse poto à l'aise. Message ici. Et souké pendant bon. Message exact pour la fachi. Pour la fachi. Pour la fachi yene pene fa te mamambo ate mamambo pa batunae po biso poto à l'aise. Po yende ko likambo. Ne bo vanda na paka bo bwana misala bo salaka. Musala misala pa malongeza tia ezate pwani misala pe ezate misande ezate penza uma pona nini utanga kotanga atanga mwa mukea musuke kaka usuka niveau ngai 3e ni première monte ki fallait soko tanga ki moi trop na niveau ya ko raisonner au cause pe boulot za na ba CV non mais non tanga te bona habiter ke na limite yo orozo no musala monte ko sala pe côté mo mabe bon eza mambo ya para ebi
et puis ka para so balandeli o ça va wana otanga mais pour balobi bakufa bani olobi papa okufa papa nde yango wana na kata pe chiki bani. Voilà, à part ça ndenge ovandi a boye ndenge ozovanda a na paka tomoni pale obota kobota abota mwana moko akufa pe mes condoléances. À part ça bandeko o ya basi pour paka juma ils a mal réputé partout ba bien. C'est vrai que mutu nyonso awa za ndumba ya mwasi bino mibali bo bakuluna, c'est vrai. Bon bandumba pour la bakuluna pour la pe bandumba na bandumba ba partout. Alors kokene ba commune mususu kuna okuta bandumba bazali. Ya ato tamboli wa pokutambola okuta bakuluna pe bazali bandumba pe bazali. Do ba toana tout bazotambola partout. Na monde entier. Donc ndumba za nango kuluna pe za nango. Donc voilà, balandi nyonso il y a rien que la vérité, merci beaucoup hein. Derrière. Si namoni baya bazobeta dame, baya bote matenga mona en plus na na tanga bino micro pour et après dame pe na bando beta makas pardon vraiment na mi ko solo na ba noko papa mbote papa balobi to luka musala bino ka na dame vraiment bongo papa musa za biso ka kata palette ndi mabelo kwa so bwe bifo papa bongisa ngo kuna mboka bongisa biso tera so to mona lango passe makasi ata toza misate mais après so to fa so to zinda bweza mabe papa il faut funga biso ka tera so ne fungwa makete to fa na mwa mukebia keto to kuza kwa bato ba député bo vota baza wapi bon ngapela makamba ba député kuna te pokete na bananga te na binanga makamba ba député ate pokete na bata mutute lokolanga na binanga mapa ka mukondi mboka na bongte biso passe biso veto mona passe ne sika o to mona passe makasi kwa kozinda da OK mbote papa mbote babenyo na kombo Simon papa Simon awa tozana na paka juma bolobi mbule bandi awa donc bozoko kateterasse banye ba marambo ebele message no ko lancer na bakonzi mboka bo ponanga na senga pona bakonzi mboka ka basela biso sacrifice pona ba place yo to fana na ba paka juma to dinda o ba terrasse yo ba sate zo ma maladie o babongisa biso ndenge ya ko fanda na ba nini to zapelo kwa bato na ba salite ba ndoko ta biso na bandako mais normal dia na ba condition de vie au viva o bosepela nango bon pona ba condition to ila na biso kete to zo pe ba bozite to ila ga ete moi muke na biso ata mabe na biso ata malamu mais place ya vanda nde to za biso normal donc place ya vanda bazala normal donc na kozongela noko na ngai na kozongela o banda la kisabiso ke ba place o basumbara yango yo donc voilà nord na biso to monisco place yango o banda ko loba yango vraiment bisika ngo yango yo ezali na route ezali kuna kutoko liba konga afungolaki mais kuna afungoli za balabala principal moto ezoleka même danki ya kotisaki ekotaki mais danki wana po akoma awa eloko nini ezosanga po source ya mai nde yango yo soki batumboli awa bemiti na kati ya ibale nde mai eleka biloko bakaleson bamatiti basalite banyei ebima tina ibale pose la calme bonde na mona mabwe boucher do moins circulation kutama ezalate awa soki tondi mobimba na ngai na yo awa ekomona na te c'est qu'il faut batumbola yango na profondeur o so les sukeli po ebima tina ebale po ezola moyen ya kupema bandeko bazali ba futa bandako na bango makitu misali ya te auti voyage aye azuma mbongo na ye afuta ndako abo 50000 na 50000 wana siko yo popete o bongsela ete ye moka bongsa biloko abo ba député futa ki bazawa mais na 2023 tozobeta na CT bana ya funa limité bosunga Guy Maria honorable na biso Jacques Maria bo pesa makasi ya 2023 abongsa so biloko oyo to voter to moni asuka ekoki c'est que to voter Jacques Maria na 2023 oyo élection ezala te yeto ko peseka ba voix pour siko ibunga na moni mutozolo belana yenda zo yede bino mo mke koto yende azo yede biso na mama matanga na mama nini mais na condition ya batu nde ba vivre ka tozo bongo te awa tozali na cheveux lokola batu moko baboya biso lokola toyebani te paka yango balobaka paka baboma basaka ba criminel te paka ezali batu bazali bauti ba voyage bazwa koluka basunga biso la mama lokwa kosawa masangu mais faut pas na pena kama mesika bazali bazala pe calme te ba autorité ba homme de valeur bakoza na bisika ya boyete atai moko mokonzi ya mboka Fati Beto akumia na bisika zali bisika ya boya kozinga kovanda te pourquoi pas biso to vanda boy ngala ngana tuno question mo so mutaki toilette
basalite wana ekobwaka mawapi ekoleka wapi nde naomona toilette ezali awa wese ya malonga ezate moko zomona kosumba kobwaka mai na rivière kobimaka na rivière tango kovanda na azwi moya kauki solo kote bayiki na bandako nde maladi ezokoma ote balinga babela mitango zadi akofinika ye badaliati kotai mai tanga oleka na nebo soto akokende mama tina ibale ndenge baninga na ande moto baka banei ya Kongo mobimba mituke yaka kosoba ande moto boka ngo awe kindaka tie bale siko pourquoi pas bisika o non mingi obelela banani po ba edebino mingi nazobelela bakonzi ya mboka mokonzi ya mboka le premier bâtonnet ezali Fati Beton mokonzi wa simbi pe na mboka oyo tokemba ufo ta to bonga oni te etali ndeki mokonzi ya mboka asunga biso population na ye que ce soit miracle ndeki Fati azali c'est que biso pe ba combattant tozali il faut ayo kapé biso ba combattant na ye ki to souffrir na ba milliers boye to vanda mal bouché c'est que ba pinda bato ezali ba traiter ba bimsepse loko oyo maye kende jusqu'à na ibali pour za la calme que soit mbula ebeta te tozali calme badalette ezali ndenge kuna ezana badalette ngomba wana so ya salite beto yo na se rivière za na kati kuna nyoso aketi na ibali kosumba bakosumba na chasser babwaki asoka kauki to kosani olobi muto osumba sa nini soka sumbi aboki na chasser après so mo ezo yango esani so le goya c'est qu'il faut basser la biso basaki biso toilette publique awa na natra na rai to moni yango ekomi yango toilette publique te ekomi nde bureau ba soda ba bureau de ba mafiane ba komi ko na kati ba komi ba toilette siko to kozala batu ba osumba na kati ba rai mwasi responsable mwa responsable ba na rai osumba sezali malamu atikolo ba mamolo ba mama sumba na kati ya rai ba zo talisa yo mama za na bula ko suba me asubite mafani na liputa azosumba po ekangi jamais wese ezali ya toilette publique basaki ba ko za to moni wese komi nango bureau mais bato ba moko sumba na rai mobali boya sumbi bato ba yoleka bazomona seki bakonzi ya mboka batia biso ka mais tozo betela sete na bana ya funa mwamba to cha Jackie Maria maboko abongisa biso bisika oyo na 2023 babongisa mikio bazana ngo babongisa na esika oyo esa la biso bien vie sociale ndesaka moto za na vivre dans 200 300 400 ayebike na 400 francs na osoma fois 200 ya 50 francs na boisa boteka kolo ya komia ma ya fufu combien 150 wana a na biso kola ba fu 1000 francs to kabla na katikati combien de personnes fois 2 ozomo to aka moké c'est que tout ça là tout pesa Fati nguya courage 2023 élection exacte aluka vie sociale batika biloba loba babongisa na bisika na vie sociale ba congolais bazala bien papa qui ne musala transport eza frelé 150 francs na taxi na boisa taxi 100 francs tiba wapi yakenda rango 1000 francs ti yolo ti masina mais sur biso awa et comme awa na trafic comme na kingasani awa faut 3500 6000 donc po boye j'espère bozomo na bino moko toza na paka juma bozomo na nde bato ba vivaka balobi so mutasumbi na sachet oya bwa kikara awa donc mutakosuba kaka awa bani ezoka oka awa na j'espère bozomona ba bidon mso ezana ba masuba donc tozomona na bana mike baza awa donc condition ya hygiène ya koto vraiment c'est déplorable c'est décevant donc vous allez toujours connecter n'a rien que la vérité TV avec votre humble serviteur Oncle P vous s'abonner massivement awa bo et makabo partager kabo mon votre humble serviteur Oncle P biso kitara sur terrain biso toyaka koyoka kolela ya peuple toyaka koyoka kolela ya peuple donc votre humble serviteur na olembate on appelle ça Rabno News, les peuples congolais à vivre. Donc, soyez toujours connectés à la prochaine émission. Quant à moi, je vous dis bye bye.